maman sur ça là-bas, film, tout quoi, les matés, puis en plus, ça va événement à Bruxelles, les événements tout le bas, on a qui est derrière Bellevue. Jésus-Christ. Ah, oui, tu es mis à Mazaraméen financièrement. C'est un sorti dans bon motel, loué ça, elle tenait. Zambalo la kaka. N'a pas de la film, bon, on se fait ça, la personne c'est là. Zambalo la kaka. Au moins, nous mouton boye, amusé comme ça, le loro moro boto, et bomba, bon, fait les balala. Comment modèle Omar a quoi accusé Bellevue a telle dose au poison. Oh, biso nion ça te dit que ce qui si réellement dose en poison solo. To biso na nion ça tout to la carte ba to bi mutana na sima poison les a vini. Parce que vini déjà tu as outa ki poto aye réclamation ya biloko ne ba mbongo ne dose alia. Dose alia. Si ko lelo dose se retrouver la poison. Mais la moutou ya Omar tellement mona ki Bellevue na ndaku na ye. O pe Bellevue yebite ke ndako ya yake za ki ndako Omar. Normalement. Ya yebi ayo zo kaka ba livre pas fini. Et pour arriver que tanga komi na ndaku ba foot bazo sola pe ba omela ba jata Omar akoti. Mais la moutou ya Omar eke déjà que mouta tedi moi signé poison nani Bellevue mutache. Po Bellevue non hier ko boya Bellevue te. Et puis tout le monde maman top parce que na accusation na ndaku ya Bellevue ko finga Bellevue donc on n'importe quoi pour na Bellevue maman top mais elle raté silama hein Bellevue da sa bala za makambo ne mususu yo poza makambo no mususu mais comment yo ko tia ba nini ba douce okoya ko traiter Bellevue et longine zo mona na bana malamu mais comment ko tiela mutu poison Ah t'as la degré mais on dirait na crime de noblesse ba relonge ça ba réalité pele quand ma vie non ba non eza vie réelle eza ba eza ka vie réelle sur scène eza ka histoire peut-être mutu boy et quand ça histoire mutu moko boy apesa nga bengi maman Bellevue ta histoire na ngeza boy maman Bellevue landi yango lisusu ah donc kita pesi le terrain lo ba pela ke public ba nini ele kana public na mi mango siko na pesa mater non mususu ezaka public te mususu ezaka inspiration soka lali alors vraiment ba film belé Bellevue azora mingi na ba fan doto ce qui vraiment là li Bellevue nzambe m'a révélé que trop tara moto chaque vendredi alors na mbetu te na ngomba non loba non chaque vendredi a chaka tolo na salle laka ça m'a inspiré non loba non oso eza na ba leçon moko pour se filater yango na vie so lingi mutu te kolia mbonga même pas vie même mourir sur lui mon père kolia mbonga te yango le to mwande ko na biso dozo ndenge kange na kingo trasiko Bellevue bata simbi ayebi ne kute loko te mais bon la tisebe o pe le la comme confirmer ngala linga ka etele azam azale ka turbo chance pe turbo azam mobile mo ya ba sentiment te aolo bana le ya Bellevue azali mwasi nanga ati ba boulangerie na kati ati ba restaurant na kati ko lakisa bato koma ko lamba ko lakisa bana basi ko tonga mibali ko tonga esthétique ati tout ya ezaka pona famille Bellevue te eza na bana o Bellevue yebite mazwi bango lelo baza utile na société muta bongo vraiment to ko betele maboko te vraiment elle mérite bravo okomona elle mérite ça ke ba maman Bellevue ça ba msuve ba koma ba ofela po ba gembe ba yiki maman Bellevue na promotion botiki ma fille babi bo finga so ba mi bo mi basé mi na formation donc na promotion ya ba théâtre Bellevue c'est une bonne chose même que bon c'est bo sentir bien na mboko boko disika donc ça go finga promotion trop bien quand ça pour ça tout à fait bordi non lo bano lo moko boye moni recadrage ezanga te biso ko finga c'est trop dur beaucoup plus to yaka na recadrage na bato balinga ko dérouter liboso ya Bellevue ya Bellevue za valeur non loba na yo Bellevue za valeur ngai na koki ko ya na TV na bano loba ko décortiquer ka Bellevue et c'est qu'elle ne ba forcer te kota physiquement elongine kitoko mais soit fier souki naturel toujours naturel trop belle osomona nako pesa bato poso ya kolinga sous Bellevue mais na insulte te na ko talisaka bato bafinga Bellevue makolo poussière osomona oui tosalaka bémission totiaka batalon na biso en G batalon ndeni olongo ma lipapa ko osali même miso tie matalon na obo bamisusu batalon ba ndeni
Ah, yo peut-être ça peut bien kama bene to netaka mabele te mais ya bato misusu otala osanti ke mabiata eza na nsima makolo yango bayebi osalela baglycéline te to ndeni oyela tevi bafingi belvi makolo poussière ozomona donc alors vraiment bozala mosika belvi biso na minute oyo towana ta mafinga te beaucoup plus recadrage eza soki oye na kotengama tozongise toya na recadrage na part na yo mais nzuma lobi bino bana basi ya famille Libota mbongo periki te botsala soki nini nasangi ta bwelo mwa alobaki wana ondire Bianca eza mpe parmi bato yango balobi yaya nga napesa bango devoir nga nasalaka na periki 4 jours na mutu te bayebi ozomona ye zuma nga nayebisaki ati koleza eza naloba na yo te naoka bordi te nanga loba ne loo moko boye ye nayebisaki ati kolesa bana fufu elala mwana aza deja na 2 ans mwana okeso na poso pa DJ Dendo poso 500 ale na bula fufu déjà boye mwana na 2 ans on se mwana comme na ba 3 ans 4 ans c'est qu'on a 3 bula fufu ya kwanga yaya ozomona comme responsable na vie na yo tango yo zoya traité bike ba fille ya famille Libota bachaka bamona biso na bakabelo ya mai te bamonaka biso na bakabelo ya solo na mutu te mutu atiaka sangite na mutu aza te kote na bango gros bébé de la presse nzambe perika mai bamonake nango te plasma koloba te plasma joyeux anniversaire ma grande sœur chérie qui dit bonheur à toi bamonaka nani ya bijou la reine te bamona 7e bagarre te bamonaka Rihanna Sole te abatama po ani ni oyo bamonaka Samigra Amba te bamona Pamela Matondo te nzamba plante ama ya milai bamonaka Mama Muluba te epuis ngambo mwana suka bamona te bamonaka nani autrice wasaila te yaya na famille Libota ozo finga basa famille Libota yaya ba complot ba nango te na oloba na yo ya bango balataka te tokutanaka osomoi ndenge akomi omoi ndesa akomi ya lukeloni ya nzambe na oloba na oyo yaya ifa lukeloni ya nzambe osoka lukeloni ya nzambe te omoi na vie soki olia eloko ya mutu ozala reconnaissante ozomona bango tuna bazuma omoi bapake ya zuma akita okoma na tai ya yo po deja baninda ya pa mutu yaya poliaka eloko ya mutu bofinga mutu wana nzambe afrape bango na bandenge nyonso osomoni tendresse nde akomi okozanga na ndenge moko na sante talebela masa aza nango pine priti mopepe siko fo koyeba eloko nini esali epa konda yaya Bianca zanga merci tozana Bianca mwana suka famille Libota mais Bianca nana tunelo mo mais nazobanga nango asire nga asire pe famille Libota bora na biso batu bora na biso j'espère que maman nana ngombe pe azolanda si maman ngombe bamboto ne oza mukolo ozana ba respect luko garder respect na personnalité normalement ezara bien ozomona tango ozoya na balisano mo balisano yo mwasa ya fifi a yesu azongi te po mwasa ya fifi vraiment natalisaki ye bagrandeur na ye natalisi nayaki na recadrage natalisi ye ke belve aza moto ya niveau na ye te makambo belve azosala ye misusu tisi na kokufa ati kosala makambo belve osala te yaya laisse moi parler naloba nde eloko moko boye belvi azwaka mobali ya mobala mwasi ya fifi azwaka ya fifi na mosala oyo ya fifi oti kozwa belvi na mosala te ya fifi anakoma bafilme na kandisa yango na vie soki oza mobali tala na olinga mwasi nini tala mwasi nini naolinga nakende oluka parcours ya mwasi oyo asala ndenge atambola ndenge nini na vie ça compte mwasi oyo azala na bavaleur nini kokende ozoboka pilipili te solo esilaka te ate otie na ndaku mwasi ya fifi eboka pilipili solo esilaka te yaya azalaka nani yo solo esila te
C'est l'homme bien gazan. Aranan. Azaka mutama boketi. Siko soni na matika na ma bébé. Ya siko niveau basala ba mo le kanzulama. Ozomona. Mais lelo siko nenga za bongo aza mutu mombo ya ovanda la TV pour traiter belle vie, afinga belle vie, pour alors ba n'importe quoi pour la belle vie. On dirait belle vie mutatinda ka mutu vanda la kiti finga mutu. Il va tinda mutu finga mutu te biso petera na mafinga te ko finga ba finga ba bêtise hein. Ozomona bango ba finga ba bêtise ba tinda ka bango. Ozomona to mona moi so ba buka minu na free si avant na TV a finga belle vie ben site mora so na ko lo bango na TV te. To mona ya gabi mukola finga ben site to ko lo bango na TV te. Ozomona et deux ans nature na bango to mona ya tete mama mukolo wana. Wana ya tete mama mukolo lokola ye on va na kiti po finga belle vie molambi kwanga belle vie basakana na kimpeste yo ne basakana na eke ye basakana na eka kati toujours la promotion pardon merci ozomona et là mona oloba Rihanna sole abomi mutu te mais ko créer filmer pena oui ça quand même bien quand nous avons parce que sika yo la activité na yo ke ba filmer ngo eza pe propre ça na ba lo mobo ya omoni mutu na mutu asalaka na dimension na to monaka ba pesha love baza ba dinashu baza to monaka ba cook baza famille bota baza to monaka ba mibange ya gabi baza ozomona mutu na mutu azala dimension ya sar na ye ndenga lingaka ye to monaka ba gaulois na ba spiritans to mona epi na ba warrior ya mutu nyonso tu soko lobi na leader na ye mabe asepe nango te ayaka kosala droit de réponse oui ozomona nalingi reine na nga na niveau moko boye donc mutu okoko finga ye te chef obenenge eloko alobaki soki bagune ezaki baza théâtre mais bino famille bota bobengaki papa na nde nini kasi nga za mwana mama ti yaya wana ndenge aza botanga nu bobiki après bagune te zala loba na yo yema ndenge aza bongo criminel munene otanga bafilme ane pa toni de défense artiste comédien président za na mutu azaka sote boye di komo tala suma tanda komaka zombi nyama nini totia nyama nini zuma apparemment ba tout ba changer la famille ko de bien ko changer te ba o changer te recadrage souvent c'est zuma vraiment na qualité ya belle vie zuma wa no jouer garde comme mbolo aza na poste mingi te ba light akeli puta lingwanda asimbe pe eza rôle kaya na yebiso siko muta lingwanda babobo manoko baza mibala propre belva ntia bango te baprésident mar baza wana mibala gu belva na bango te mutu asola lipeka asola munoko lokola zuma belvi nde kolanda non c'est kuna body ka jo soko moi vous tout à body comme ozomona mutu lokola zuma azana na sola parfum malonga te parfum bien yuri abibino be bona parfum ya parfait so na tumbolo sola kitoko nini oyo zuma kokole yitala zuma soko mone de vibo sandi couleur ne yebanaka te ndundu couleur nini et puis so mona sima mukongo ne loto modèle wana ozwa ide te na oloba na degré ya bolingo nalingelaka mutu koya kokondane mwana bato olobake bakanga ye ayekofilme mpa na yo akino filmer pas na hôtel est-ce que eloko ni belle elle tabine que place akende ko filmer ezapa ba gabi to pa ba nene botai po nene aye pa na bango tanga ta adone pa na bisota ya gabi pe tanga ta adone pe za pa na bisota ata kuta pa na bango ya bango ekoti bango ni na kati ya gabi pa za mnoko ya ko lobati défendre I'm sorry défendre sa défense eza problème te ya za mukona za mama mi pesa valeur ta kingo ndenge lembi esali barite na barite ça de le mérite de bete na kingo akozwa na lutana ete yaka akovanda na kiti te moins de 18 ans na poto continuer mission na c'est je bâti moins de 18 ans
tu épargner parce que on beta bon non c'est pas beta baudi qui na recadrage sur recadrage na ma belle moi ku tu baudi respecte ta tête yo suka muta bongo belva ke de convier Zuma solo moko na loba na ya na mona na tournage na koka tourner nete munoko solo bata mo mo nem ça pour ça fâché Kalombo yete pardon yete baba Rihanna sur la carte film même ça que film na fâché Kalombo po nega munoko ya Zuma solo leki Zuma te on ba kanila ka o allez loko sala ya asa loko sala te l'été ça merci ozomona Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous avez la chaîne Amina Kitoko, abonné na biso ya mwana sur la famille du Bota officielle partout dans le monde au bozwami na biga na début bozala ba alpha na katikati boko makaba Emmanuel na suka boko makaba Omega balobi lelo toye koroba makambo etali théâtre bobi ke biso bo mesana na biso ba famille Bota partout dans le monde ça bozwami bo mesana na biso déjà na mambo etali belle vie où tu as kolobela ko sala promotion ya ba théâtre au belle vie zo sala ba pièce kitoko azo pesa bino bileo belle vie zo servir bino partout dans le monde ça bozwami donc to lobela rango l'autre lobela film o eza lelo na actualité lelo o ekangi mboka parce que belle vie za parmi ba artiste oyo bazo teka image ya théâtre ya cinéma congolais na biso comme il se doit partout dans le monde l'autre lobela crime de la noblesse oyo film oyo bozo sepela na banda kuna bino tolobela pe sortie médiatique ya moko ya bato ya théâtre oyo babengama na kombo ya Theresia pourquoi pas tolobela pe liwa ya journaliste aussi mwa la journaliste apesaki le meilleur na Congo ya Rafine Tumbala patronne o auti kotika biso tolobela ngo na ozanga moko te na plateau na ozanga na mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca o bino boye aza visage ya représenter te boye bien déjà to mo sa mo analyse makambo yango wana na mona musika balobi le staff l'équipe de Dolisi président Louis Castel bambote na yo babi bo mesana na po oyo ne bo mo chuto gola donc na chandra bo benga caméléon donc bo mesana président Louis Castel na Brazzaville staff l'équipe de Dolisi docteur Gilles Aboke bambote na pourquoi pas pesa mbote na mon lieutenant David Awanza balobi PDG Léon le bidozer Dosé Bango Bianca Zanga mwana suka famille Bota bonjour. Bonjour chouchou de Gaulois sous la canne donc Bengata caméléon de la presse caméléon de la presse voilà caméléon de la presse donc merci beaucoup na ba mélomane tout ko balinga biso et surtout balinga mwana suka ngapena linga bango vraiment merci na emoko Poutine de merci Nemro Poutine de l'écriture, merci na Bellevue Télévision, merci beaucoup na famille Bota Mobimba babito consommer film na biso crime de la noblesse yango wana vraiment ezali merci beaucoup na Dongole Sanzamba Versas merci Nordette Lesan maman na Leslie merci à toi Niki Lesa Mifi Lesa Motema ya papi Irène Kialuta Motema Richard Nadi Kialuta 001 Jocelyn Kialuta Karine Zanga Patricia Branco agence César Moko Ada Jolubanza de Turquie Luanda de Turquie Paris et pas Wapi Rose Mengaza wana vraiment merci beaucoup à la maman chérie à moi si maman José Lusadisu merci à toi
la grande H, Maman Sakina, merci à Mami Tadina, et pourquoi pas le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à Papa Alengui, et merci à Papa Godard Eliko. Donc, ma question est et puis il y a nous. Merci, Namoni, Babi, Papa, toute la famille, Bota, j'ai compris si ma caméra, pourquoi pas, ça monte 3 fois, des bestes, si ma caméra, Dieu merci, mon ami, Prince Luamba, non, quoi, la famille, Bota, ma motte, non, non, c'est un peu la famille, Bota, nyos. Bana famille bota ba famille bota soko ni poso na yo ezonga ndenge zalaka o maintenir poso na yo ba bi contacter give service fondation ya Maman Eliane la douce contacter pour stabilité le poso et ko sala bien déjà ça nga tout kota maman na film to moni crime de la noblesse ils a déjà na marché évolution mezo kende est-ce que ba famille bota ba yambia mo pena ndenge mama zelaki ko vraiment donc film déjà ça va dans le bon le 10e épisode des Okota donc en tout cas Belva Salara Kaka Belva vraiment lambaka donc Belva lambaki les sous pour film au niveau so beta na lobana yo on a 4e épisode 9e épisode de côté l'autre on a 10e épisode donc l'autre toza lundi donc 9e épisode de l'autre 10e épisode voilà donc total qui biso nyonso 9e épisode comment modèle Omar azo ko accuser belle-fille a teli dose au poison oyo biso nyonso to bi ke soki si réellement dose na poison solo to biso na nyonso to za na kato yeba to bi mutana na sima poison eza vini parce que vini déjà ti auta ki poto aye réclamation ya biloko ne ba mbongo ne dose alia siko lelo dose se retrouver la poison. Mais na mutu ya Omar tellement mona ki Belvi na ndako na ye o pe Belva yebi te ke ndako ya yake zaki ndako Omar normalement ya yebi ayo zo kaka ba livre pas fini et ko arriver ke tanga komi na ndako ba foot bazo sola pe ba omela ba jata Omar akoti mais na mutu ya Omar eke déjà ke muta tedi moi signé poison nani Belvi mutache po Belvi non hier ko boya Belvi te. Et puis tout le monde maman top qui na accusation na ndaku ya Belvi ko finga Belvi donc lo pas n'importe quoi pour na Belvi maman top mais elle raté silama hein Belvi da sa bala za makambo ne mususu yo poza makambo no mususu mais comment yo ko tia ba nini ba douce okoya ko traiter Belvi et longine zo mona na ba na malamu mais comment ko tiela mutu poison tel a degré mais on dirait maman na crime de la noblesse ba réalité ba vie non eza vie réelle eza ba eza ka vie réelle sur scène eza ka histoire peut-être mutu boy et quand ça histoire mutu moko boy apesa nga bengi Maman Belvi ta histoire na ngeza boy Maman Belvi lambi yango lisusu donc kita basi le terrain ba pena ke public ba ni ne kana public na mi mango siko na pesa matière non mususu ezaka public te mususu ezaka ba inspiration soka lali azora vraiment ba film belé Belva zo ngo mingi ba sandoto ce qui vraiment lali Belvi nzambe ma révéla que trop tara motu chaque vendredi alors na mbetu te na ngomba na loba na chaque vendredi a chaka tolo na salle laka nzambe inspiré na loba no osomona donc tout le monde a film na biso déjà des okende tout le monde peut kuna Gesho na Omar kuna donc plutôt Gesho na Pierrot ndenge zo ndongwana na restaurant osomona Pierrot Gesho apesa ka mbongo Gesho tuna Pierrot to kokosala nini Pierrot apesi de to sala restaurant mobimisa mbongo te mutabimisa mbongo eza Gesho malgré tout bosaki papier te Gesho mutapesa mbongo ya kosala restaurant mbongo garantie ba kiti ba bilongo voire même eloko soki ebebi na restaurant mutabimisa mbongo eza Gesho mais na moment moninga aza mosala te Pierrot kosandeli on peut reconnaître que na longata une grande partie na père cousin nga yeba me ko débrouiller mais yo za kwa nia mouvement eza bongo opesa nga mbongo te bona bo et puis to moni déjà ba décor ndenge bazana bango ko accepter que boss na bango eza Gesho siko to yebite ke suka ndenge ni po atasa ba comme na l'état ba koloba na Pierrot eza nini habit de confiance donc suite ba bala na on a 10e épisode eza la fin non, je ne crois pas. Mais on continue. Comme ça, on va me 64 épisodes. Il y a des films, oh, mais on va comme ça, on attend le 20e épisode. Parce que ça qui toque, ils ont des leçons. Pour ces filatés. Pour ces filatés. On a vu ça, on a vu
kolia mbongo même père fille même amoureuse olingi mobali kolia mbongo mobali te yango le to mando ko na biso dozo ndenge kange na kingo trasiko belva batasimbi ayebi ne kuto eloko te me bola ti sebe o pe le la comme confirmer ngala lingaka etele azaleka turbo chance pe turbo za mobile mo ya ba sentiment te aoloba na le ya bi belva za mwasi nanga soko meki na belva kutu belva ko beta yo le alobi c'est que belva beta kwa bi oui attention abeti nga mwasi nanga ozomona donc film na biso vraiment maman yo mtotel no film te to senga mbongo te na bisaki bino tala film partager film na 10 personnes avec personne et puis tinda kombo na yo to ko dédicacer yo comme bongo oui na mona ki nani Fifi Tamba atala film na moni Sophia Lizitu atala film mama ningo ya mputu atala ki film ozomo sko bata bongo vraiment atasonga na lali na kangi miso ba kombo na bango za mutu donc yo pe somo ko ta liste wana tala film bato bazo soutenir Belvi bango wana bazo ko soutenir Belvi te ke ba te Belvi ata un fois mais non na kota la film wana yango mona za soutien mobimba bazo pesa pa Belvi ozomona et que ça là vraiment bien et puis toza na sortie munene na Bruxelles le 8 juin et le 8 juillet pardon rendez-vous à Bruxelles droit d'entrée nango eza 40 €. Il y a Belvi eza nini oyo tozolia le 8 juin fraternité oui le 8 juin le 8 juin plutôt le 8 juin le 8 juin na kata Bruxelles eza dîner fraternité tozo sala événement na belva sala ngo pona yete ni pona famille na ye ba kuna pe bana ba événement kuna keke moi ezama battle te belva za kuna makamba ba concurrent te wa tela poeza faire rigola o nani boyo o papa fali no atela ba video loin kuna ne ba gele te ya za makambo wana te ya ke dîner fraternité donc eza pona bana oyo ya ba ofele na bo feline wana vraiment donc asala ngo pona yete asala ngo pona bana wana soutien ngo wana déjà bokabela botindela biso da ba $100 soko zi 60 € na yo contribuer obiki nzambe alola kozongiselo kombe peut-être likambo moko mabe kokomela yo mais na art osali wana nzambe pa rembourser yo donc c'est un peu ça vraiment toza biso nyonso tu bokeba mwana suka mpe bokomona nga wana donc moi suka pe na kidiba na moi pe na koza kuna à Bruxelles ya na oloba na yo famille bota mwana suka po ça pe quelque pour moi suka sala wana bo mona ya live ozomona donc so bokebi te bokoza pe na mwana suka msupe na papa bota famille bota msupe na famille bota ozomona donc en tout cas vraiment to consommer film na biso lelo 10e épisode yo mtotali film ateta film lelo oza jamais qui est derrière Belvi na mamno so sala ba film to quoi le maté pe en plus ça ba événement na Bruxelles ne événement tolo ba wana qui est derrière Belvi Jésus Christ oui tu imza mazara mais financièrement nzamba sorti na mbongo te louer ça toni nzamba lola kaka na ndenge ba otala ba film mbongo zo so yango sala pe zo msela nzamba lola kaka omoni mutu moko boye amise ko sala eloko moko boye po ebomba ba ofele balala ati ba boulangerie na kati ati ba restaurant na kati kolakisa bato koma kolamba kolakisa bana basi kotonga mibali kotonga esthétique ati tout ezaka mpona famille Belvi te eza na bana oyo Belvi ayebi te mazwi bango lelo baza utile na société mutu abongo vraiment tokobeteli maboko te vraiment elle mérite bravo ozomona elle mérite ça mamo Belvi ça bamisusu bakoma baofelaka mpo badiembela bayebiki mama Belvi merci Bianca Zanga nayebi ke toza chez moi tosolo mamoise ebele Stella Tati na Brazzaville mwasi nzambe joyeux anniversaire Christelle Kawende ba joyeux anniversaire na Bianca Zanga na salle observation mon na bino batu bolobelaka bela on dirait beaucoup mieux basé mingi na promotion botiki mafinga babi bo finga so ba mi beaucoup mieux basé mingi na formation donc na promotion ya ba théâtre Belvi c'est une bonne chose na mi kiso bombo c'est bo sentir bien na mboko beaucoup disika donc ça ko finga promotion to bien quand ça pour ça tout à fait bordi non lo bano lo moko boye moni recadrage ezanga te biso kofinga c'est trop dur beaucoup plus toyaka na recadrage na bato balinga kodérouter liboso ya Belvi ya Belvi aza valeur na oloba na yo Belvi aza valeur ngai nakoki
koya na TV na bano loba ko décortiquer ka belle fille et c'est qu'elle ba forcer te kota physiquement bon elongine kitoko miso fière suki naturel toujours naturel trop belle osomona nako pesa bato poso ya kolinga su belle fille mais na une insulte na ko to saka bato ba finga belle fille makolo poussière osomona oui to saka be mission to saka ba talon na biso en G batalon ndeni olongo ma lipapa ko sali même miso tie matalon na obo ba misusu batalon ba ndeni yo peut za pena bien ko mona na otenga mate yango na loba no ko batalon ndenge na talon na loba no te ne bango ba loba belle face makolo poussière mais ngana ko yaka na TV na pesi bango devoir bona sa talon ouais pona kozola bino ba image ya bana fucha ba talon ba ya na kozola bino ba image ya Bellevue alati talon azana lipapa se ozomona Bellevue alati ketchite azana talon azana lipapa se donc Bellevue vraiment nenga azabongo alati robe na lipapa se mama to pa otuna yango makolo oyo eniataka mabele to eniataka mabele te mais ya batu misusu talo santi ke mabiata za sima makolo yango boyebo sala ba glycérine te to ndeni sika la TV bafingi Bellevue makolo poussière ozomona donc alors vraiment bozala mosika belle fille biso na minute to ana kama finga te beaucoup plus recadrage eza soko oye na kotenga mato zongi se to ya na recadrage na part na yo mais nzuma lo bibe bino bana basi ya famille bota bo mon apérique te botsa soki ni na sangita bwelo mo lo bagi wana ndie bien kaze za pe parmi bato ngo batobi ya ngala pesa bango devoir ngala sala na périque 4 jours na mutu te bayebi ozomona Yesu mangana ebisaki ati kolesa ezala loba na yo te na bordi te na nya loba ne lo moko boy ye na yebisaki ati kolesa bana fufu elala mwana za déjà na 2 ans mwana okeso na poso pas DJ Dendo poso 500 ale na bula fufu déjà boy mwana na 2 ans on sait mwana comme na ba 3 ans 4 ans c'est qu'on a 3 bula fufu de quoi ya osomona comme responsable na vie na yo tant yo zo ko traiter bike ba fille ya famille bota ba tchaka ba mona biso na bakabelo ya mai te ba mona ga biso na bakabelo solo na mutu te mutu tchaka sangita na mutu azate côté na bango j'ai mis mon vérifier non gros bébé de la presse zamba perika mai ba mona ke na ngote yo ngukoloba te plasma koloba te joyeux anniversaire za lelo plasma joyeux anniversaire ma grande sœur chérie qui dit bonheur à toi ba mona nani ya bijou la reine ba mona 7e bagarre te ba mona ka Rihanna Solete bata wa kimia batami abata maponi sisa kuma ni oyo bamonaka Samiga Ambate bamona Pamela Matondo te nzamba plante ma ya milai bamonaka Mama Muluba te et puis ngamo mwana suka bamona te bamonaka nani autrice ba wasaila te ya la famille bota tango zo finga basa famille bota ya ba complot ba na ngote tika boy na uloba na yo ya bango balataka te to kuta naka ça bettra forme il faut de bettra pe osomo ndenga komi ndenga ngara mutu sa komi omo sa komi ya lukelo nya nzambe na uloba na ya ifa lukelo nya nzambe osoka lukelo nya nzambe te omona vie soko li eloko mutu zala reconnaissance ozomona bango tuna bazuma omona ba paquet azuma akita koma na taille ya yo po déjà bandi na pa mutu ya po lia keloko mutu bofinga mutu wana nzamba afrappe bango na bandenge nyonso osomoni tendresse na komi tendresse na habitude ile bisa biso akomi okozanga na ndenge moko na santé talebela masa aza nango pine priti mopepe siko fo koyeba eloko nini esali epa konda Enzo te dérange avec Bianca tanga merci tozana Bianca mwana suka famille bota mais Bianca nana tunelo mo menazo banga nango asire pe famille boto bora na biso batu bora na biso j'espère que maman nana ngombe pe azolanda si maman ngombe bamboto ne yango na maman nga bordite mais nana tunelo mo mais o asire biso tout abordite te na tout abordite o asire te border exactement mais recadrage les ala
Bon, recadrer, mais pardon de bordir ça. Bordir les autres, mais recadrer les autres. Je passe au landa qui va propos à mère Nabiso Thérèse. Quoi, ça y est, analyse les appels bien bon. Et puis, sur mon nom, mais au landi quand même. Au moins, le monde en loba, la vie, sans un polo, aux gens n'a respect, nous faut garder respect de la personnalité. Normalement. Et ça va bien. Ozomona tant ozoya na balisano moi balisano yo moi ça y a fifi a yesu azongi te pour moi ça y a fifi vraiment na talisa qui ba grandeur na ye na talisi na tali na yaki na recadrage na talisi que Bellevue aza mutafa ya niveau na été makambo Bellevue azo sala même sous ti si la okufa en tout cas ça makambo Bellevue sala te ya laisse-moi parler na lo bana lo mo robo loba Bellevue azoka mobali à moi c'est fifi azoka ya fifi na musala o ya fifi otuko za Bellevue na musala te ya fifi na ko ba film na kandisa yango na vie soko za mobali tala na olinga mwasi nini tala mwasi nini na ngana ke no luka parcours à moi so asala nde atambola ndenge nini na vie ça compte mwasi oyo azana ba valeur nini koke nozo eboka pilipili te sur le sila kate ato tena ndaku mwasi ya fifi azeboka pilipili sur le sila eboka pilipili sur le sila kate azala nani ya azala nani sur le sila te c'est lobi akazanga aka nani azala ka mutama boketi siko so nini ngwatika na mabe ya siko niveau basala ba moleka nzulama ozomona mais lelo siko ndenge aza bongo aza mutu mwa boya ovanda na tv mpo atraite Bellevue afinga Bellevue mpo aloba ba n'importe quoi mpo na Bellevue on dirait Bellevue mutu atindaka mutu vanda na kiti finga mutu Bellevue atindaka mutu finga mutu te biso mpe toyaka na mafinga te kofinga bango bafinga babétise ozomona bango bafingaka babétise batindaka bango ozomona tomona mwasi babuka minu na free site avant na tv afinga Bellevue ben site moko asoni na koloba ngo na tv te tomona ya Gabi Mukolo afinga ben site to koloba ngo na tv te ozomona et donc eza nature na bango tomona ya tete mama Mukolo wana ya tete mama Mukolo lokola ye ovai na kiti po finga Bellevue molambi kwanga Bellevue basakana na kimpeste yo ne basakana na ete ye basakana na ekaka toujours la promotion pardon merci ozomona elo mona oloba Rihanna sole abomi mutu te mais ko filmer pena oui ça quand même bien quand nous avons parce que sika yo la intimité na yo ke ba filmer ngo eza pe propre ça na ba lo mobo omoni mutu na mutu asalaka na dimension na to mona ba Péchalov bazar ba Dinachou bazar tomonaka ba Cook bazar famille Bota bazar tomonaka ba Mibange ya Gabi bazar ozomona mutu na mutu aza na dimension ya sar na ye ndenge alingaka ye tomonaka ba Gaulois na ba Spiritans tomona epi na ba Warrior ya mutu nyonso tu soko lobi na leader na ye mabe asepeli nango te ayaka kosala droit de réponse oui ozomona nalingi rai na nga na niveau moko boye donc mutu okofinga ye te chef obelenge eloko nga etikala nga nasapa Bellevue nenisema mama na yo filme ka lo makolo na yo naoloba na yo parce que nakola Bellevue naoloba na yo soko tala soko za mwa mobali soko za mwa mobali otali makola Bellevue oyoka posa naoloba na yo ozwi kamoni ka boya Bellevue kaka boyo na ye naoloba no so omoni yango oyoka posa naoloba na yo eza lokola posa nzoto siko bato ya kofinga makolo poussière naoloba na yo ozomona donc tikali mokili bisaka ke mama te trop c'est trop elekisi nga nazoya kaka mama tiaka lokolo boye nazwango ata foto apamba kaka nde tomonaka nani bamifilesa nde bazwaka makolo na bango akangi yango foto elo etikali nga nasala topesa zuma raison nde alobaki ke soki baguni ezalaki baza théâtre mais bino famille Bota bobengaki papa na nde nini kasi nga aza mbala mama ti yaya
wana ndenge aza bongo tala nanu bobiki après bakunete zala loba na yo ye ma ndenge aza bongo criminel munene otala bafilme ane pas toni de défense artiste comédien président za na mutu azaka sote boye di comment tala sima tanga akomaka zombi nyama nini totia nyama nini Zuma apparemment bato tu bachanje ya famille boye bien ko changer te ozomona te recadrage souvent que Zuma vraiment na qualité ya belle vie Zuma wana jouer garde comme mbolo aza na poste mingi te balaiti akeli puta lingwanda asimbe pe eza roles kaya na yebiso siko muta lingwanda babombo manoko baza mibala propre belva nvia bango te baprésident Omar baza wana mibala gu belva landa bango te mutu asola lipeka asola monoko lokola Zuma belvi nde kolanda nasepe kuna baudi kajo sokozo mwakuta kututa baudi ozomona mutu lokola Zuma aza nana so parfum alonga te Yuri abibino pe bona parfum te yayi parfum na tumbolo sola kitoko nini oyo Zuma kokole yitala Zuma soko mone de vibo sandi couleur ne yebanaka te ndundu couleur nini et puis so moi sima mukongo ne loto modèle wana ozwa ide te na oloba na yo siko muta bongo belva ke de convier Zuma solo moko na oloba na ya na mone na tournage na koka tourner nete munoko solo nem sa président fâché Kalombo yete pardon yete baka Rihanna sur la carte film a même ça que film ba ta fâché Kalombo po de grand munoko ya Zuma solo leki Zuma te on ba kanila ka ale loko sala te asa loko sala te l'été ça merci ozomona na répondre ya tete kota kutu soutien ozomona mutu azaka na degré ya bolingo na lingelaka mutu koya kokondane mwana bato olobaka bakanga ye ayekofilme mpa na yo akeno filme mpa na yo te est ce que eloko ni mpe elakisa bino ke place akende kofilme eza mpa baye gabi to mpa banene botai po nene ayebi mpa na bango ntango ata abi wana ye mpa na biso te ye gabi mpe ntango ata abi wana mpe eza mpa na biso te ata kuta ye mpa na bango ya bango ekoti bango nini na kati ye gabi mpe aza monoko ayaka koloba te eza problème te ye aza mokolo aza mama mipesa vale ata kingo ndenge elembi esali baride nga naye baride esala na elongi maride ebe te na kingo akozwa nanu ta na ye te akovanda nano na kiti te tout épargné parce que on beta bon non c'est vrai qu'on beta body qui na recadrage au sur recadrage na ma belle moi ku tu body respecta tate ba bona na biso famille bota ba responsable ba Hollanda mais oui on a ça yo au moins mukolo omoni ndeti belle vie okoma na age na yo pe kingo esalo bongo ne ça kasi nga kingo ekoma nga bongo te par rapport na ça la maîtrise ya za mukolo za mama a se respecter belle vie te mutatinda bango baleka na banzela ba Ernest Tumba belle vie te mutatinda bango na banzela wana merci ba papa mambola na biso te toka te miso pa nga na boy na ngai na tuna ba keso mais na tuna ko pesa ka vie na mais okomo ko tablo mo ba komo ko ta ba Ernest banini ce n'est pas propre to protéger wana za icône ya mboka na biso ser na biso na tete aza icône aza pa bato ba sala mielelo baikona mboka na biso fo bobenga babelvi bato basala bafierté ya mboka atala ete ye ya okuta belvi na théâtre belvi atala ete belvi atanga atala bamama na biso mama bele bamomengo bamama linga bamama ya biso bipendu tala belvi bakamarade na bango mama bipendo mama pembele mama linga mama mabele mama bomengo mama nani bamama ya biso ewaso mageti na sa mabele bamama ya biso nani mama shako mama ya biso nani ewaso mama na biso nani mama boli mama na biso nani mama makambo mama na biso nani mama loso baikona mboka nde bakamarade ya belvi tozwi na mama na biso top tozwi mama na biso étoile tozwi milo tozwi mama na biso
nani Leya tozi mama na biso tobendi nani vie ya kui tozwi nani Vivienne donc bazé belé quoi bazé belé baiko na mboka na biso bango wana ntango oza kotanga ye mutu yo daso mona mutu lokola mama to papa na kiti pafinga osomona déjà mission osomona déjà nayebi ke question eza ya yo mais natuni kaka osomona vie ya kwidma to mama na biso Nicole Bakata avandi na kiti aofinga ezaka deux personnes ya tete na Gabin selon Bianca bango mibale wana kaka selon yo selon nga te selon monde entier donc selon monde entier bato bafinga ba mibale na nani ya tete na ya Gabin bango bato wana mibale osomona Nicole Bakata avandi na kiti afingi mutu bakomeso bakomate peut-être jamais oza mokolo mipesa respect mipesa kilo c'est ça tomokena suka Bianca zanga tofunga parenthèse moko tokotike liwa eutiela biso ya moko na bino akipe je pense wana sabe théâtre Rafine Toumba akoma chroniqueuse mais lelo azata tiki biso mais tomoni vidéo ya pasteur Denis Les oyo lelo bato balobaki aza pe un vrai prophète parce que alobaki mpona liwa déjà ya Karine Toumba et ya Rafine Toumba yo selon yo ma vie na yo mpona vidéo wana ya pasteur Denis Les. D'abord, le monde en loba, Nzamba lobi ne touchez pas mes oins. Pasteur Denis Lessi, ata sali, ba folie na salaka. C'est un oin de Dieu. A pasteur. Oso mona. Au moins tant que au salaka ba nini ngai na banaki ko traiter ba pasteur bani yibi. Ba ko liambongo na ngai te bona bo batamaki ona na loba. Mais lelo naza la seule personne au so qui lolo na église to le telemi faut contribuer faut na pesa parce que nzamba lobi botika ngambo ko na juger bango enobino bo juger ba ozo mona tango pasteur Denis Les alala ka to ebite eloko ni nazaka nango na nzambi alliance ni nazala nango na nzambi biso to moni mabe menza ba moni ya mutuya eloko pasi ka na koloba pasteur Denis Les Rafine azaki mwana soki abungaki to alobaki mabebo okokaki kobimisa bamo lokola ya komodire te ozomona molimo ya Rafine Toumba ye mpe malaki nia parce que ça fait mal kotala bavideo ya pasteur Denis Les ezongi e lelo ndeko na biso mpe akufi non te eliwe ye nango kaka ndeko na biso azalaki ndeko na biso d'abord nde naokaki mpa Karine Mokonzi la baronne apesi mbote abaki asolaki na docteur babaki pareti Rafine azalaki na cancer mais abandaki kokende ozwa traitement te mondele abandi obenga ye ça fait 2 ans mondele abengaka ye Rafine ayaka te abanda oyo ozwa traitement te mwa négligence moko moke ezalaki donc ndeko soki oyeba oza maladi ozwa traitement comme il faut osomona na mwa ba négligence moko mikie boye bato baokende to olati ya pasteur ya Denis Les bato yombo boye mutu alobaki non liwe ye nango ya pasi Rafine atiki bana baza mikie bana vraiment baza mikie bana baza na poto kuna to bana bana poto akotala bana e poto selon bon selon peut-être na été sous informé est-ce que matanga goya to bakundaka kuna vraiment naza sur te wana lobaka katolela pa mama na biso Denise mama Denise akotali wana tokolela pa mama na biso Denise akota likambo wana po boye vraiment apparemment boye kokunda mutu oyo bon soki aza na mikanda salome so aza mukanda te mondele apo aza mukanda iparene na oyo ki aza mukanda po mondele vraiment so oza mukanda te mondele soki akundaka 6 mois abimisaka abwaki mondele aza bongo en tout cas bana wana donc bana baassistance sociale bavie na biso boza ebele bakeni pia na bakarine Mokonzi bavie na biso bana collègue na bino ve na biso nani parmi grand ve na biso tokende mikolo nani Julien Matalatala donc ve na biso tala lelo oyo vie boza wana bana wana vie bana bamike vie bana wana babana bino to ya malamu vraiment bana wana soutien malamu bana vraiment c'est un peu ça. Ouais, bon comprendre ezaki moment ya passe qui te perdre moko azaki pe parmi biso na kombo ya Rafine Toumba que son âme repose en paix. To banaki na
na courage pour comprendre comme to trouver le moyen moyen to quitter bongo mais bien ka poto to ko ma so so to clôturer ba to retenir na passage na le na moi na suka famille Bota officielle donc bato vraiment il faut pas retenir Belleville aza number 1 Belleville aza na adversaire te so toyebi tomema Belleville na niveau bacatière américaine na bana mibali toyane John Cena soki tokende na ye na bana basi tobenga ye Lita parce que ndenge aza bongo nombre ba ceinture John Cena aza nango nombre ba ceinture Lita aza nango na moni te donc Belleville aza bongo donc Belleville vraiment aza la meilleure dans aza au top famille Bota eloko na osenga bino bo soutenir Belleville bo soutenir Belleville parce que ata bayinaka mutu badetesaka bato na ya Belleville leki aza aime sikoyo mwa bato mwa ya mikie mwa bafourmi mwa bampese mwa ya mikie basaso mwa bakabane na bango mpo bakita valeur ya Belleville eleka te omoi lokwa babiso toza lokwa banani donc toza na bolingo mo pa Belleville donc so lobi kaka bela nga na yemba moko na bandi koloba na yo nga Belleville asa bengani nga lolabi na nga kende famille Bota oyebi na nga tobanir yo longo famille Bota yaya naza Belleville naza famille Bota na okufa famille Bota ou rien nga naza yaya Belleville ou rien donc sans Belleville na monaka vraiment donc ata mama na biso ayebi maman n'a yebi na osala ba émission naza vraiment malade so na nini une fois na mona déjà donc ata na obela bafingi mo amosa na ifo na ya kaka bolingo ne leki ana bolamu teme bele ngo moni bazuma ba tendresse ba malédiction ekangi bango na nzoto bazo progresser te likolo bolia mbonga Belleville bozo reconnaître la valeur na été un mot pour la émission un mot pour na ba osenga ba famille Bota en tout cas famille Bota bo s'abonner vraiment massivement bo liker émission bo partager en tout cas ça langa vraiment bien et dit que boze belé wana donc ni kisoka la patrona mauvais propre Jean-Paul Kapinga mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi mauvais propre Tito da Costa Jenny Lema Aquarium 10 fois belle kilo ya Congo 10 fois belle merci à toi Diana Banaka motema ko tuti bakala merci na Rosie Mbouyi international Kabobo merci à Miss Margot la patrona Patiti Tenge tonton Grâce Nick Bams de Brazzaville Chiko sana merci na Chako merci na Papa Migra merci na Yomo Kope et merci vraiment na koka ba warrior ba tout tozaki na bango vraiment nzamba lola soki azongi te apambola biso na bino tokokuta na mbala sima nzamba lola soki azongi te tokokuta na mbala sima merci na bino ba abonné na biso ya mwana suka famille Bota officielle partout dans le monde jusqu'à Bozwami babi je m'appelle Chou de Golo autrement dit caméléon de la presse parce que na chandra ba couleur aza pina na koti pour la famille Bota soko sepela na émission o partager liker soko sepela pe na ngamoko benga pour na ba encouragement ba remarque na 085 32 37 568 to ok na ba Facebook konga Golo Suzakane ko monanga merci à vous Migra Malunzi merci Nadia merci Inès pour l'assistance merci na bino ba bonne sur la alpha merci o banana biso rola alpha na katika zolo Emmanuel na suka lokolo omega tokutani mbala sima ciao bye